basambwa koma nayo komemela baninga saki mokolo nino kozala wayambo mokolo nino kokende Arabie Saoudite mokolo nino kokende Dubai mokolo nino kokende na Iran lela wayambo okoma nayo kuina wayambo pamba bande boyina ngate po ya changement. Assalamu alaikum. Malaikum assalam. Allahu akbar. La ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Malik Yaumidin. Mon premier. Naleli. Kuna eza spiritualité. Naleli mon premier. Ya makasi. Obike. Oyo Arafat to. Mon premier. Bato baza na esprit. Oh. Keba yo ya obeta bambuma po. Lea mikolo yeli nasimbi grenade na bokeli chilolo. Nasimbi grenade mbemba, nasimbi grenade mboso, grenade vie mukamba. Oh. Mon premier. C'est tenté. Changement de fréquence. Ya autre chose ça peut péter. Makila ya malanga. Sia malanga, héros national. Le retour aux Ali. Ya la balle venao à racontrao. Oh, la balle putao le filet boujao. No ya muno c'était bi markao. Babomi malanga na nzoto. Mais malanga déjà na esprit ya tous les bases yango. On dirait oh même malanga esprit ezana bon baisi malanga mais yo pe bazo zelo kuna ba biso ko tema kulungu na kozwa pe yo to bo machilombo wana tozo bisabita tozo bisabino ke makambeza minene biso to abazairwa to kitaki drapeau l'ambassade ya Zaire awa malanga ke usala ngona palais de la nation bade ko sambriete tala mona na ya vendeza aux États-Unis comparé mona ya malanga mona na Marseille o esprit wana na bana vendeza Europe ya pas match bango tu aza siko oh maintenant bana vendeza Europe bagulia bawarium bajibila bakofila mais tala mona vendeza ya Christian malanga amoni ndenge bobomi papa na ye pe ba américain balobi fe bonso bisela biso ye mobimba pourquoi bakoki ete bakoki pe kobeta na mona na masasi pourquoi bakoki te yango tolobi drapeau nde makambo yango tolobi non donc na lelo de chimino ke oyo mbasi sana koloba donc elamba bolinga bomata boki soki bomoni moto ayini drapeau oyo amoto asikote ebi sikote izani oba mosu baya de côté deux fois sikoyo kaa moto mosusi côté yo mosalaka kante kalingila pipi kalingila omonaki te na stade kuna nini Patrice Mosoko atuntuku nini toujours koi amrai ko makambo tu yo yebaka te Matu Samuel aza mbali ya nini oyebaka te Matu Samuel aza mbali ya nani ya Patrice Mosoko oh madaiso kaja tala ndenge Patrice Mosoko azotoka koi na kati ya boîte yo monaki église ezaki wana boîte na sing omoni biso toza mibali ya solo toyesi bino Félix amata akita omoni biso tokita na kini Félix azala wana te bobande kosenga diaspora boya awa mais quand même tolakisi bino bato akini bokokata ata kosala acte wana te omoni moko na biso ya diaspora biloko asali Arma Tungula kitaka omonaki makila Arma Tungula emema kanambe makila ya Christian Malanga ememi Félix Tshisekedi siko mona ya Christian Malanga amoni liwa ya papa na misi okanisa siko vengeance siko mona na akuzonga siko na ndenge musisi za ndenge bana tireur d'élite
mwana na beta masasi mokolo nini kozala lokola Christian Malanga lela mokolo nini okozala hero okoma yo kobetela baninga maboko ye okoma na yo bilobaloba ye mokolo nini okozala hero lela mon premier mokolo nini okozala guerrier mobali mobiba kokangaka chasse kopo masanga na peme na mire mokolo nini okozala lokola mwana Malanga Marcel mokolo ni Christian Malanga bolinga te hero. Merci bandeko en tout cas. Donc le monde qui Nicolo tenir ko bina na Nicolo. Ibrahim Traoré na bino. Jupe no kitana kim. Si tout ba taliban na kanela la bino. Ba taliban. Oya bozwa makai pa biso. On a moni bo sepeli ba bobi e fachi beta za makasi mena est kuna. donc musulman Inshallah. Alhamdulillah la ilaha. Bokalisa te ke biso tovandi boye ndenge tozoloba boye tozoleka inaperçu bokalisa yango to na lateli bino système à Dubaï ya Arabie Saoudite ya Iran boyebi bato wana grenade kala mokongo kei ya Gaza grenade bokei yango na après tout dans nini pona kosukisa spiritualité na koti musulman oui on continue na kota musulman bena ba na ke na mosquée na bano prier na mosquée ya isoki sirona nazoteka Coca Braza Kinshasa nazo débrier beau-frère na nga azalaki tchadien mobala sere na ngai akotisinga musulman babatinga na kombo ya Medi na bano prier pindati donc vous amène yaya pour comprendre la spiritualité il faut tambolo contrôler makambo donc kokenaka ngulungulu te otali après basirango so nakangi carême oyebi carême kani nabetaka ramadan mois 10 jours alami ngombe na kati yango na katikati kati yango na après naye poto nazongi naye kocomprendre ke finasalela badekolaka baluba bakimi bujimai batelengani partout nzokopesa diama ya miba eleki meme diama ya Botswana metala Botswana na diama na bango batongi mboka na bango tala bujimai molili mboka ya ténèbre bato bana bilanga te bato baliaka bampuku tika te bandeko na ngai ya baluba bazonga na camp ya vérité nayebi ke bozofinga ngai parce que ni est prophète chez lui mais d'ici lelo lobi boko comprendre que ole bobundela mabele bino bozobundela moto oyo ateka mboka moto aza motali boma moto azali na maladie mentale na moto na ye aza na sagesse te intelligence te Félix Tshilolo ye na mama na ye Marthe bateka mboka wana makambo ya mabele patro azalaka te makambo ya mabele moto alekaka moto aza te soko omona nga na bilanga na yo pekisanga na lia masangu mais soko mona nga na boutique na yo kanga porte na yo soko mona nga na zosenga mbongo tonga poche na yo soko mona kingai na zoluka na vana na kiti na yo bengana nga na salon mais makama mabele biso tout oza ba peuple mokonzi biso tout oza ba propriétaire mabele wana tata nzambe merci opamboli région ya Bandundu tala bandeko na nga na Bandundu bayebi droit na bango te bazosala bango na politique ya carême naokanga 20 jours loba makasi po bayoka koto te so nakangi carême 10 jours 15 jours 20 jours ala mingombe na fufu na le wala siko mikolo nyonso ofandaka na nzambe te na tongo ti 18 heures naliaka na 5 heures toke mosquée isoki okangi wabe obenga Ahmed benanga mo Tchadien papa Mustafa na Tchad mobala ser nanga black le mutako sanga kunati donc maman baraka wana bando betama na kota biloko tu na yebi ko ba fartia tout donc soki yo zai na wana kombo boni
oza na Ahmed tango bando beta bale tango beta bale babengo Kidum après yo moko Chéri ado ozoka bakomba wayamba naluka kombo ekosima na moni ko na botama na ngo ya bokrechu donc Chéri esimba te yo moyo eso bien so benino est-ce que ça va master moko ba sokuta ba Chéri azali moko lobilo baebi bajuma bonganya ambo donc bandeko boye bake wayambo kombo na peza la Chéri baeba ngote te na c'est ça histoire il faut baye banga déjà mais oyo zo balo consider mais yango na zo ebisa bango ti kombo wayambo yo mo la Chéri donc soki obengi ta Mikola zongi Mohamed Ahmed azaka mi pourquoi mbo azaka pe musulman mais wana ezaki avant bato ya nini babeta yo balimbungi balimbungi nautina nakelaki na catholique catholique po mère azalaki protestant nazwa baptisme na protestant namoni esimbi te nakena catholique nazwi baptisme catholique naye kokoma epai ya ebalembongi nayebisi bango ke fodie nzambe nino bakwesa bato basoperaka bakati na mapa batina bato babetanga mabe ndenge nini ofinga ebalembongi apres ekokufa apres na lombo wana naye kokota mizima mpo beti na pare meme peto alandi ngai oyo akufaki komi ne jibrit bakunie na ndenge islam donc kaka yo moto olongwe ngai natikala nazonga na croyance ya Mvuluzi Kimbangu. Donc ça veut dire, si je comprends bien, croyance ya Mvuluzi Kimbangu na croyance ya ba gege eza ne moko te mais Hollande quand même na stade de martyr kuna Hollande na stade de martyr kuna ba Patrice Ngoyi Musoko ba tutu ba kuna ba tona tu ba PD parce que Patrice Ngoyi Musoko asa ki PD ça mais bon mona mutu ne rondre te bon ki PD yango Patrice Ngoyi Musoko asa PD ezane yo mo ikozane ni mobile ne Mathieu Samuel oh Mama Marthe aiko pakola na mukolo tala Mama Marthe ateli métis Mama Marthe baboko asutukoli Carola itamoto tolo batende gini bande kola mai Mama Marthe balamoko atela Mama Marthe pembe ya ndenge wana bande kola ngai tuko suka wa alors petit na biso a Carola ete na moni pa ko moi pembe deliles moi pembe petit na ngai na sepeli moi pembe mais moi ba tampo ezali bola. Nous avons tous participé à la destruction de ces pays. De près ou de loin. Mais de près de loin. Papa, yo moni a poto voter au Sahara. OK. Makile tangite. Comment des grands hommes de Dieu là, mais et là on a la zone na Congo tous maya. Voilà que l'église a tué le pays. L'église ici et le CPK là, et les protestants, et les catholiques, et les réveils, et tout le monde. Pour te mettre d'accord, un homme au milieu du village pour Vassal. Va voter au biso tout, catholique, protestant, qui manise tout. Moutakena na cadre, oui. Azalai, Moutakena na cadre ya, Moutakena na cadre ya. Azalai ko, Moutakena je crois. Moutakena na cadre ya, ya église des réveils. Ezalaki, quel l'état? C'est quel l'état qui est parti? Tu vois? Donc, c'était une négociation. Vanité de vanité. Motomoko va okune na bomengo na cercle azate ni na avion ni na mituka ni na nyoso même montre ekokota te linete ekokota te na koyeba pete ke soki balatinga verse ndenge na botamaka bolumbu ndenge mpe na kokende bolumbu mais c'est moi na loba peuple azala sauvé hein? Peuple azala sauvé souci na ngai peuple azala sauvé hein? Peuple faible azala sauvé bon ba créature en Zambé bon ba créature ya ba dalote ba marcelo ba farceur ba ote ya bino ka Bible mais bon ça la Bible na bino na Équateur na Bandundu na Katanga
na Sud Kivu, Nord Kivu, Ozaï, Kindu, Kinshasa, boyebisa peuple vérité te kaka Daniel na Babylone. Babylone amoni lelo ekoma Irak. Ngomba mo Sinai, Moïse akendaka akutani na Sephora mona Jéthro. Après 80 années Moïse ake kozonga na Égypte. Égypte ekomi na deux capitales, mais Égypte evanda. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Bandeko na ngai, comment bakosakana na biso ofandaka na poto mozobanga obima mpo kokende Kisasa. Kisasa ngo kozwa nini? Ebele bozokende kuna bafamille bazoboma bino. Combien de bana poto bakepe mboka na bakufi mpo liyo eza partout. Tokopekisa motu te azonga mboka na ye, mais tobunda mpo tozonga libela neti bachinois babimaka bazongi batongi Chine. Yo moni baaméricain boccidentaux basanganaka na Chine mpo barespectaka spiritualité na bango, bakoko na bango babouddhiste. Tala bathaïlande bapetivaka baloso, tala Japon, tala Corée du Sud basaka baSamsung banisa bazozwa bamatière première na mboko ezali beni bakolo bénédiction bazofukamela nzambe ole basenga nzambe merci ole to travailler pour to construire mboka na biso tala bino fait mopeto oya makise ya président ya Sénégal otokoma ana basi de mibala la kisi moya bino Denis Nyakero azui zizel bela akati bilamba atiki polele a refoulé olobi pays ya démocratie ponini atikala alia bomengo lia mbo bande ko la ngai bola na ndenge Félix ayaka na anniversaire na ngai amelaka ba whisky na ngai omelaka masanga na ngai moyibi mama Didi asuta tielaka yo sosote oliaka ba bula fufute bato bazobanga po mutu munene bazobanga po ozolata ba veste ba indien ya ba turki okomi kolata ba Weston ngala te ba Weston nana combien de Jimmy Weston now nala te kango liboso na yo ko soma Weston ya $8,000 yo Félix Tshilolo même montre o soma montre ya $500,000 bandeko azo sakana na bino révolution en marche. Révolution en marche. Il faut to bengana, il faut to bengana. Bon mona mutuna munene nenga yaki anniversaire nanga na chaussée de l'Innov Hollande. Tabangwana. Ayi masaranga te. Zobagi. Yeude ayi fete ngate bazoba ba complexé ngala ofuka mela Félix Tshilolo bande konanga ba militaire honte à vous et puis batoto batoboma Christian Malanga bazaka baluba ya IDPS baluba ya IDPS somoni biloni na bango beta liba okokima yoka soko tokuimile yo Félix Tshilolo tokokimisa yo okokima na mabele wana limbonde zanga bicarbonate moto mensonge ndoki plus que diable plus que lion plus que tigre oleki même na lion na méchant na léopard na ours bande kolanga moto ndingo na zumboka na biso azo nyokola bandeko na biso bino bofandi na mokili mabozomona nyama moko azalaki na potoa kolata ba chemise ya braba na mona ye na senge te na kutali na garde midi tolo lipumu nyonso polele Félix Tshilolo botikeli moto moko pamba anyokola bino tuna ba diaspora boza complice na makambo ezoleka na kati ya mabele na biso.
Bonjour mon premier. Oh, PDG Mayala, l'air est grave, très grave. En tout cas, Diasporiri, na évité, Kokuta Noboye, notre salle émission Starnet TV, na évité Nini Rotou Nangaero. Ah, namoni ba maître ba weli maputa na Paris. Eh, ba na poto en plus. Est-ce que ba na photo? Namona nanu au peuple ndenge nzamna. Yango ba PDG Mayala. Obi yaro tsolo. Mokolo nino kozala le prix. Mokolo nino kozala lokola Sandra Mudimbi. Mokolo nino kozala waya boye. Lela. Okoma na yo kowelela maputa na Europe. Okoma na yo pote boye bakate ozana Europe. Mokolo nini okozala wayambo mokolo nini okozala lokola ngai okoma na yo komemela baninga sake yo tato yo oya poto na bamama oyo ozoyela maputa ya 5 euros ya 4 euros. Ah, diaspora, honte à vous, béton Liban, boya poto mais boye vite bona poto tala ndenge bosambu ici na moto na mino Félix Tshilolo bande ko bazo kufa kuna na este ya mboka bande ko bazo pola bazo moto moka kipaka peuple réveillez-vous ko bande ko bola mukako peuple ya ndenge nini Thierry Monga papa social quelle sorte ya peuple quelle sorte ya bato biro bukomo wela maputa yo maître o na sala judo o na sala boy bazo corrompre bino na basase 4 on va na poto mais bazo corrompre bino na 150 euros et nandimi maréchal Njoube merci beaucoup ndamba aide de Kawili merci beaucoup nandimi maître solo ka maréchal boke ko surveiller moto ateka mboka bo eza pêcheur na bino mais boye baki bosaba esclave boye baki na bino kaka limema mais na mon bo wili maputa mais na obanga boko somoni waya batala basket wa wele lango ya PDG Mayala eza passe yango na zolo baki mama bota yo 9 mois na libumu mais oya na poto moyebite koza na poto boza na poto mais bozoluka visa po bokende poto mokolo nino kozala wayambo mokolo nino kozala lokola Sandra Mudimbi mokolo nino kozala lokola Sandra lela okoma na yo komemela baninga saki okoma na yo biloba en tout cas PDG Mayala l'air est grave pour continuer koloba pour continuer à mobiliser le peuple bande konangai na pesika mbote na bino tout na commandant so et Valon Mayala merci mbote na mama Kipa Vita Maserati mbote na ngona Maserati mama Genesis mbote na mama Dibulone ya Dibulone TV na personne mbote maman la joie maman Ningari sans oublier mon frère bien-aimé Maurice et Alemboyo ya maman Madimboyo na personne mbote ya Brigitte maman Mungala bino tout na personne mbote grâce pour salut merci beaucoup na bino bowe la kama puta boko tuneka na distraction mais bowe ba tukoza ba esclave ba sénégalais ba telema bande ko Burkina Faso batelema bande ko Niger bino ba congolais ka musique yango Emmanuel Macron azo sakana na bino Emmanuel Macron a humilié mbona bino azo merci monde ezokene na évolution batutu batelemi na ba nouvelle technologie mais Emmanuel Macron azo sakana il va copier mboka na bino dans l'état na ba pays Afrique ba bengani bango partout bande ko botelema ennemi ya mbokana c'est Félix Tshilolo ennemi ya mbokana c'est Bati Bokwe Kamere poto bono na monde bato Kamere muibi Kamere muibi nani
Kamere mutakomisa ndeko na bino roi o mobetela soki Kamere te me Félix Tshilolo koma wana te bayibaki mbongo 100 jours Kamere na Félix pourquoi botanga Félix Tshilolo te po soi-disant Kamere azalaki directeur ya cabinet siko po mbongo ebima na banque signature ezalaki yani ya bango mibale te bandeko na ngai ezala Kamere ezala Félix Tshilolo il faut qu'éliminer bango très vite ba militaire botelema ba soldat botelema bolongola biso soni oyo tala baninga na militaire na Niger banani ba libérer beaucoup ba militaire tala baninga na Mali ba militaire tala baninga na Burkina Faso ba militaire tala baninga na Guinée Conakry ba militaire tala baninga na Gabon ba militaire ba colonel ba lieutenant colonel ba major ba capitaine bo libérer mboka bo binga na Félix Tshilolo o ba tozo ba type ba pesi ba député pe Augustin Kabuyo mutu na ye lokola mesa ya mama Didi o a repasaka ba bilamba Augustin Kabuyo bon Augustin Kabuyo tango ozalaki mwindu mpo ozana na elongi mabe tango ozalaki ndenge ozalaki wana koteka ba pétrole na ba essence yo ozwaki ta ya kosomba bati mpo okamela bato mbongo wana bozozwa ya peuple congolais lokola peuple yango mpe zobazoba peuple moko maudit peuple moko azocomprendre eloko te do bato te batekali nzambe akosala wayambo tosala nini me bokosila bosi bokufa koboma bino na nzala eya liwa kozanga mai eya liwa bandeko bazokufa na este ya mboka eya liwa bodefaka mapa eya liwa basi baboma bino réveillez-vous mokolo nino kozala wayambo okoma na yo komemela baninga saki lela osambwa merci PDG Mayala.